Mbote na bino bandeko na ngai ezali nga Muna na kati ya chaîne na bino Muna numéro 1 chaîne oyo tozolobela masolo ya vie baninga na ngai na lisolo opesa bino lisolo epesi pasi mpe epesi mpe mawa boka lisolo baninga na nga ndeko ya mwasi abengi nga alobi Muna nzambe oyo tosambelaka alalaka te voilà nzambe aza toujours vaillant voilà ayebisi nga lisolo lelo Muna apesanga avis naza mpe na besoin bainternaute bayebisa nga nasala nini na fasi ya situation oyo baninga na nga boka lisolo alobi Muna nga naza na mikanda na nga naza mikanda na nga na carte européenne na nga naza mikanda na nga na mboka poto na mboka France esika nasala na entreprise ya monene na entreprise yango na collègue na nga aza mpe congolaise voilà aza congolaise toyokanaka bien azalaka mpe gentil mokolo mo babengisaki biso na événement moko monene na événement tozalaki ata 5 na kati entreprise sikoyo moko na moko fale abimisa bamikanda voilà mpo bakoma bakombo etu biso mpe nga mpe nabimisi mokanda na nga sikoyo camarade na collègue na nga amoni ke naza na mikanda ya kolomboka voilà mais ye sikoyo azalaka na mokanda ya batitre mikanda ya titre ya séjour mais titre de séjour ezopermettre yo mpe osala sikoyo ntongo amoni yango nga na mpo na nga kidiba nayeba ye na nga te sikoyo naye kobule lelo mpo na nini likambo yango esalamaki esali ntango tosali événement yango un mois après abengi nga alobi camarade na nga mutu na nga collègue na nga mosala na lisolo opesa yo na ndeko na nga petit frère na nga propre aza mbali kitoko aza makambo nyonso ndako mosala boye na boye acélibataire azoluka mwasi lokola yo mpo oza célibataire boye na boye est ce que ozo intéressé ye mpe alobi problème ta lakisanga photo batindani bafoto ye mpe mwasi azalaki intéressé ntango aza intéressé bakutani lisolo mpe eleki bien boye na boye bandi komatche abi na nga Muna nga azala na baprincipe na nga bazala na baprincipe na nga nakobima na mobali kaka boye te il faut nayeba ye tosikende kosala bateste mpo nazala rassure voilà au moins oza rassure mpo kobima kaka mobali boye oyebi te ata protection ezali mais protection ezali sécurité te voilà quand même so moto aza sérieux otambola mpe sérieusement ayebisi nga Muna nga na mobali yango tosali 1 mois 2 mois sikoyo nako 2 mois wana nga nayebisi anga nini namoni sikoyo ovandaka mobali ayebisi mikolo oyo nga navandaka na colocation yebi ndeko nayebisi nga ozalaka na ndako abisi nazalaki na ndako mais nazwaki problème ya mai dégâts des eaux le temps assurance aya le temps propriétaire amona makambo en tout cas moyen navanda ezalaki te naki obligé nazwa colocation ye mpe mwasi andimi voilà nzoka ata mosusu eza nango bongo te bon voilà ayebisi nga bongo et puis alobi Muna nga nayebisi quelque temps après tozalaki na biso kozala copain copine mwa bafleur te tout mais tokendaki mosika te nga nayebisi avant tobanda mpe en relation sérieuse makambo mpenza ati nga alingi tosala batest ya sida obali mpa ndimi bakutani bapesani ya rendez-vous bakutana na laboratoire balaboratoire mingi ekaramaka avant 14 heures bamédecin bapikaka bazalaka avant 14 heures mingi ezalaka na matinée na baprès-midi mpe mpo trouver laboratoire bosala bagenre ya teste wana ezalaka te ezalaka mais mingi ezalaka na batongo voilà bakutani bapesana ya rendez-vous na 10 heures baninga na nga ye mobali aye avant asali makambo wana nyonso na ba 9h40 boye mwasi akuti na laboratoire azozele ye mwasi abi loko ozelanga c'est bien yakanisi baosala yango esika moko ye mobali abi te nga si bapike nga tala bande kutu batie mwasi asiliki alobi tan ezalaka te ndenge nini yo ye avant ndenge nini bapike yo avant etoyokanaki bongo te vraiment ezalaka te bato ya laboratoire bamoni ke mwasi azopanike responsable abi madame ngam na pike copain na okobanga te ezali nga boye na boye sikoyo mwasi alobi bonso bongam na orécupérer bateste mobali api problème te napesi yo nyonso tala batike makambo nyonso bacode voilà y a pas de souci bamemani le lendemain code na internet baresultat ebimi ezali nango négative nzambe malamu basepeli mais mwasi azalaki convaincu te azongi susu na laboratoire wana alobi madame nga nayeki lobi mpo nazwa baresultat nazongo na code mais namoni yango bien te nao na préféré nazwa yango mpona mema yango pa médecin au cas où
alobi oui, ya pas de souci, PCP, hein, PCP, résultat en papier. Mais alobi mais madame nina yeba copain nanga yaki apresentaki carte nini ntango mosusu eza ye te, ntango mosusu ezali moto mosusu ase présente na parc na ye boye na boye parce que nayebi bagenre ezalaka mingi bata réception babi non ne vous inquiétez pas ezalaki vraiment ye mais apresentaki pièce d'identité na ye te parce que azalaki nango te, apresentaki papier ya feuille de soin mpona basile mpona basoin ya basoin ya babenga yango nini papier ya soin quoi. Normalement fallait présenter carte vitale soki oza na mboka France oza na mikanda faut présenter carte vitale azalaki nango te. Mwasi mbala moko acomprendre alobi aza na mokanda te abandi komituna alitango akomi na ndako abengaki mobali ne bacopain na ye bakutana avandisi alobi nauti ozwa baresultat eza na internet nazwaki mosusu na papier mpo nazala convaincu en tout cas acte osalaki namoni obangisa nga namonaki o dangereux mpo na nga nakanisaki ntango mosusu motu mosusu asali test na place na yo yango olinga ete nga namona mais ntango médecin ayebisi ngai apikaki yo naki rassure mais nake esusu kuna bayebisi nga opresentaki mokanda to opresentaki papier moko ya bafeuille de soin. Est-ce que oza na mokanda to oza na mokanda te? C'est là qu'elle a compris. Mwasi ayebisi mobali ayebisi ete nga alingi yo nakutani no mpona baaventure te nasepeli mpe na yo c'est vrai que naa na mokanda te mais vraiment naobanga koyebisa mposo nayebisaka ntango mosusu nga oboyanga omoni ke naa na baspe na mbali kitoko naza na bakalite nyonso naza juste problème ya mokanda naza na mokanda te. C'est vrai que nazalaka na ndako te navanda nanka na colocation nde nayebisaki odebi naki na ndako makambo ya sinistre naza kobangaka mpo namoni oza tellement déjà na bastanding oza bien oza na makambo nyonso mutuka mokanda voiture ndako makambo nyonso na mosala mpe bien nabangaki wana alobaki namibimisa mpe mwa moto ya valeur meme naza na ngai na valeur te me ngai nalingi yo na motema moko nzambe azomona ngai nalingi yo ndeko na ngai moto apresente ngai yo me ngai nalingi yo mpona baaventure te. Mwasi alobi en tout cas obangisi nga mpe nasepeli na yo mais nalingi relation toke normale nalingi na réfléchir non avant nga no to s'engager. C'est vrai que bateste no eza bien yanga mpe eza bien mais ngai mpenza nga na obanga ale le lendemain ayebisi collègue ne mais oza mwana mabe mpona osali nga boye yo oyebaki ndeko naza mokanda te mpona oyebisa nga vérité te oyebisa nga fala oyebisa nga vérité que kingani nga aza na ndeko na nga aza bien aza makambo nyonso mais aza ne na mokanda te aza garçon sérieux ndenge nazwa ye mpe différemment ata ndenge nalinga relation ndenge nayebaki relation nalingi mpona nalingi na motema na nga nayebiki mobali oyo aza na eloko te boye na boye mais bino bokosi nga boyebisi nga makambo bien nzoka eza nango lukuta heureusement nga nasengaki bateste tokesala donc tokesala bateste ekolakisaka azala na mokanda te mpo kuna soki esala bateste basengaka carte vitale ye loko azalaki nango te azalaki na bapapier na ye basoin ya bato baza na mikanda te mais comme azalaki kobanga tokutana le même moment nga ndenge namona ngo ndenge na découvrir yango na ye ayaki avant mpo asala makambo wana nyonso mais nga na motu na nga naza kobanga na kanisa ntango mosusu asali nga ezalazala ntango mosusu eza nango ye te asali teste mpo nga namonaki eza ye ozomona nde nga nazalaki kobanga mais franchement oza gentil te oza mwana mabe oza gentil te nzoka boye yango onviyaka nga na mosala boye na boye ngo présente nga mauvais produit ye ndeko ya mobali alobi na ye te oza gentil te bongo mobali aza mokanda te aza mutu te akolinga te akotrouve bonheur te nga amonaki ofi bien donc ye oza no matérialise yo olingi kaka mobali aza na nyonso ebongo soki aza ne makambo mabe ndeko nanga aza mwana malamu aza na makambo bien ezangi kaka mokanda esala nini boye na boye ye fi alobi te mito oza mwana mabe fala oyebisanga vérité fala oloba nanga ke ndeko mobali ndeko nanga aza mokanda te maza mbali bien sikoyo nga ndenge nayeba na ndima to na ndima te sikoyo ye fi wana alobi me omoni koya matérialiste ondimi kasi mpo nani parce que nayebisaki yo te makambo mokanda sikoyo ntango découvre ngo tika ndeko nanga sikoyo oza matérialiste voilà le problème ye sikoyo abenge nga alobi muna nga nayebi te eloni nga na osala na situation nga nalingi nanga relation te mpo namoni eza déjà lokuta ebandi relation eza déjà makambo ya lokuta eza déjà makambo lokuta lelo nayebi ke sikoyo na mokanda te sikoyo lobi ekozala nini ntango mosusu mpe abota
étant un jour na ko découvrir kabota en tout cas na lingi nanga problème te abandi ko pisanga na matérialiste boy na boy ngana ndimi na za matérialiste mais ngalinga la vérité boy bisanga bandeko na ba commentaire qu'est-ce que vous en pensez en tout cas na ebisi na conseiller ndeko asala choix ya motema na ye mutu moko te akoki koinfluence ye ye andimaki mobali bapesaki ye portrait ya mobali mais ntango aye kodécouvrir que mobali yango aza peut-être na mokanda te ye sikoyo abangi en tout cas nga nakopesa jugement te parce que makambo ya mokanda c'est vrai que mokanda tobotama nango te tala kutu ba Michael Jackson baza carte américain lelo baa na se mokanda yango bazala nango susu te nga mpo na nga balinga mutu te mpo na mokanda mpo na mbongo mpo na voiture fo linga mutu selon motema na yo selon besoin ozomona mutu aza bien okende nga bien après matériel eyaka franchement mpo na nga nayebisi ndeko bongo matériel eyaka bato mosusu bazalaki na 0 bakoma na 1000 voilà mais le problème bon mibale leki na kulutu basali mabe bake bomba likambo bon babimisi likambo mosusu aletan mwasi aye kodécouvrir yango wana bangi bomitya na place na ye nga nazo comprendre ye boyebisanga na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez c'était Mouna numéro 1 na chaîne na bino oyo tozolobela na solo ya vie nayebisi bino à bientôt bandeko nanga merci